Je dis Paris comme bitoto et comme matro. Paris a grand monde dans la forme. Mais la timbaki, je dis Paris comme bitoto et comme matro. Au moins ça perd à la taille la maman ko bana na olata. Betu yungula ba ou samo ba ou keba na fiot. Et on se connaît à Paris on a recruté parce que on ça perd tu à Paris ba olata bien té. Au moins ça perd à la taille la maman ko bana na olata. So na longwa na ok sous Bruxelles pour na Bruxelles sous ba olata ma be. Au moins ça perd à la taille la maman ko bana na olata. Donc tu es au yungula bana à Paris to faire comprendre bango que bilamba et beta maboye. Mais petit mbengani forme poto kaki ba côté forme na fenêtre yo forme au côté là on a fenêtre pour nebi fenêtre ça tango bandi forme na poto na kino beta te. Je dis Paris comme bitoto et comme matro. Au moins ça perd à la taille la maman ko bana na olata. Au moins ça perd à la taille la maman ko bana na olata. Donc na loba mingi te binomo bozo mona na otang sabino pété. Pas parole, police de la presse. Je dis yo venant qui ba banga ko yap na mission na yo hein. Pour ba na bilamba on va 2 euros, 3 euros. Au moins ça perd à la taille la maman ko bana na olata. Pati mbengani na zamona kini na botami na kini veut dire na mona Congo. Au moins ça perd à la taille la maman ko bana na olata. Bilamba sika veut dire Barry Cohen, ba Raf Simon, ba Nel Barrett. Veut dire ba Griff Yasika. Poto lembi marambo bato ba la taille la maman ko. Au moins ça perd à la taille la maman ko bana na olata. Afimiko, mwana ya roi, oh mwana ya sa majesté. Afimiko, zala mayele, na la vie à l'eloyo. Afimiko, basalelo yo, bakopa eleki, balingi nde bazwaka mingi yo. Baboya mabala, kaka badetournement ya mibali ya baninga. Omoni makambo di okozwa coup de tête dingo comprendre que zwanga bien nde na lobaki yo nzingi na ya nzingi o sentir masolongo ranger hein filmer nga nzingi zwanga nzingi bien nzingi balobi en direct de favelas de Muchachalados souriante de caliente Kumeda de l'Arta Times Square. Masolongo yango mais votre émission ndenge salara ici c'est Paris au Ndepoto tano yo kabana lemba na bana bandal ba welela ici c'est Paris mais na leli na tunika bozana ba plan Ranger est-ce que bazana ba plan oyo est-ce que vous savez ça est-ce que vous savez ça na pesi trésor ngando ba mbote hein. Toi t'as ça, Masola Kati toujours, mais Lelo, Tozana ici c'est Lyon, Ezali équipe Oyo, Ezaro pesa mobulu na Rachapoto, équipe Oyo, Ezaro vandi saba Masolo avec Patim Bengani, tant on a Patim Bengani, vous comprenez que les recruteurs, Mouto Azaro Sala ba recrutement, il y a équipe, il y a ici c'est Lyon, mais aye monter, pour Paris, Soroyango. Faut ça la moi nan paiement et puis résistance faut ça là azana Fabrice Disquared pour sentir que ba mayasika ici c'est Lyon et puis pire mutuna bango pe atikaki bango te ba bi icône destino les scorpions ye azako soit na kata Paris mais masolo ya Mputouville mingi boyebi kudi ya kubanza kutu donc basi balongango et comme mingi forme Combo, garçon sango, garçon ebana, mais les autres aux alana moko opena ebana. Patim Bengani a affrontement na à Paris, yango pena no bagi ke système mamutu ya edingwe. Ranger Smith na masolo ndenge zalaka azalana biso tout au long ya film oyo et puis na bosanité mondelendele la negrita. Balobi ba checkele de temps en temps. Masolo Kati Ezekoul de Paris, Omoni Patim Bengani, École Omoko, les designers, Omoni Patim Bengani, Guy TGV,
balobi pembe na Suisse wana omoni Pati Mbengani Guité GV Pati Mbengani na sentir pesa na bambote na ebisaki yo soko zali s'appelle ya kwanga mungwele yebaki Pati Mbengani banque ya bilamba ici c'est Lyon kwanga 7 jours beto yungula baou samu baou kebana fioti mbote na batu tout ba olanda émission oyo de près ou de loin. Merci beaucoup na moni Saint Petit Kalouji Fabrice Disquared Icon Destino veut dire match là bien. Merci Papa Rolls. Oui que Pati Mbengani na moni na senti pendant que neti jeter le mien na micro tango zu vocal au kaou ki bo soda donc oye pendant ndenga ba soda na moni babi lelo pena veut dire mutako kwenu kande de ba ibeto yungula baou samu baou kebana fioti pour comprendre que Paris bitoto comme moi trop pour na méchant yango na kwei na yo sa recrutement ba sa père pour na mobi toto pour ngulu pa mo ezaki na Paris basi ba panzani pour moi qu'on a bango déjà akesa bilanga makaya bu na ngola na bengela donc mama bilama na epsa bino eleki ki maçonnerie na pasi na bien Pati Mbengani na sentir au côté mbalamo na batak mais toke no malembe parce que oya zwanga bien biso le to zwa no bien malgré tout sentir ndingo yunguli o expliquer makambo wana ndingo yunguli loko yo yungula baou betoko to solo lango mais nanga na eba ponga yo ga Pati Mbengani mais Pati Mbengani anani outa wapi po ba ebelende batabiso babika tala Pati Mbengani abimika vuluba o nga Pati expliquer nanu po micro ezapo na yo Tijo peneza ponayo. Ici c'est Poto, ici c'est Paris. Ici c'est Lyon. Mais expliquez-nous, Pati à où tu as. Merci beaucoup Papa Rolls, police de la presse. Na sepeli a trouvé vraiment honoré pour les canatiges na ya micro na émission na zwanga bien. Merci beaucoup vedi na bateau tout au balinga ngai, ba fan tout au ba soutenir Pati Mbengani banque ya Blamba. Ici c'est Lyon, beto yungula ba donc masolonde ezana Pati Mbengani na zamwa na kini na botami na kini vedi na mwana Congo na botami na ngiri na ba veni makanza na koli na bandal na leka pe mo mke na bumbu donc bana gal na pesi bango ba salam na pesi mbote na Babyston na Lyon na pesi mbote na vie na ngai Cornelie Malongi. Merci beaucoup donc vedi Pati Mbengani na sala passerelle entre ngiringi na bandal mais idéologie formée na zongo na ngiri koto vedi ngiri ne tombera jamais. Merci beaucoup Papa Rolls. Dans la niveau vital balbani curriculum vital il y a Pati Mbengani na senti pendant que moi na kini na ndenga mukete mais Pati Mbengani forme poto kakike ba côté forme na fenêtre yo forme au côté là on a fenêtre pour nebi fenêtre za tango bandi forme na poto na kino betate okomika na poto surtout legal ba bendi babo o ngai Pati Mbengani banka bilamba makambo bele ndengo lobi awa na sentir CV kilo mingi mais Pati Mbengani okubandi forme na kin ou bien na poto awa ou bien ozapeka ex léopard poko ozape ex léopard pour niveau zolo na ebite lobanan. Merci beaucoup Papa Rolls. Je dis police et presse. Vous êtes ex-léopard ou vous êtes ex-léopard? T'es pas na kin. Pati Mbengani na tuni yeso kaza ex-léopard. Des Papa Rolls, ngana ramo na kini idéologie anganti ya Serevos, idéologie ba modogoja franco ferré, ba grand prêtre getoye do vidi na mo na kini na bandi forme na kini, mais masolo wana o lobi wana so ba maso ba na mai mususu wana so léopard, bango ba défendre mama forme na kini na ndenge na bango, mais ngai na la mo na kini na bandi mama forme ya propre na kini, na yesu na poto na développer yango pour ba saper belé to décortiquer bango pour la taka ila mamoko. Je dis c'est facile, wala ta noga ila mamoko. To décortiquer Bictordo cortiquer bino lelo pour recruter mes salama to gade sango boza go mwangana donc na misone abo na eko sa recrutement ya ba saper na Paris nabi Pati Mbengani oyeko sa recrutement ba saper na Paris na senti que ici c'est Lyon équipe munene mais nangana tunelo moko na poto ndenge ya la bana Paris soko lobika que non je viens de Lyon pour na bango na forme tika na yo nangana yeba na Lyon wana poni bomisombe la rabila mbango na Lyon te oh po somo ka na Paris po mutu mwa Paris pas na ngwa yo po yoko songo ka pa ya zwaki na Lyon ko na legal te
Pas parole, ce moni Lyon, il y a grand monde. Il dit Mboka na ba nimba Monaco. Il dit grand monde, Mboka bana ici c'est Lyon, Mboka 6-1, il y a PDG, oh PDG, ah Nabo Sanité Pierrot Golgota DJ, sans oublier wa petit nangai Arne Sala poto na poto. Petit nanga Antonio Bandera, Mokonza Bazombo. Dans Lyon, il y a grand monde. Mona Ibsa Lyon, il y a grand monde. Il y a grand monde le roi à Monaco. Je dis Bali Nouana Kozwango na niveau mo beauté, il y a grand monde le roi à Monaco. Baliga la forme et Ali Mambo tout et Ali Narata Lyon. Na pesi ka se mbote babi se Douglas na pesi mbote na kati Lyon. Mais nangana tuna tant o uta Lyon, ndengo yaki boye ko recruter. Neti awa ba joueur ni nyango yo zo mona bena non ba playboy bena ba grand sapé oyo ko recruter lelo to senti pe que transfert pe sami ba fait modo bandimi ngo ba fait beaucoup le bandimi ngo que transfert ma parti menga na ça transfert mo boye a super o recruter na net na pas ko recruter na bon moni pas paroles. Paris Mboka on a beaucoup de respect bien sûr. Paris a grand monde à ma sola forme. Mais la Timbaki veut dire Paris comme bitoto comme matro. Au moins ça perd à la taille la maman ko bana na olata. Ya on moni songa na idéologie na yo recruter ba ça perd. Veut dire critère à recrutement les anini. Critère on les ali qui veut dire ça faut dans moins de 30 ans pour te préparer à venir. Pour biso to kola to ko mamikolo. Ya on moni to sko ba ça perd wana pas parole na bisa yo. Ba moins de 30 ans. Veut dire so le qui de 30 ans ko ya na oti mais soit pour ça on a CV na yo on a CV na yo et pas président Wassan Diakota veut dire to yamba yo to sali bataille ba parcours na yo mais ce que critère ba ta forme na ezande nini critère na ezala veut dire bango banolata bilamba to benga bilamba ya sika veut dire ba Ricoen ba Raf Simon ba Nel Barrett veut dire ba Griff ya sika poto lembi marambo bato ba la tara la mamoko bando atara la mamo c'est facile veut dire ko tara na magasin mo fongola catalogue moko donc to ba beto yungula baou samu baou ke bana fioti na bien pati mbenga ntango loba bato la tara la mamoko na ebité la mamoko ka net nenga la noir boka yango peut-être Griff ndé na ngi to ba Griff na sentir que ils ont bato musu ba défendra à maison a beta forme ne ma défendra maison batima ba kolo maison mais na ma forme normalement zara ozuma banga forme de Josué na moni yo mélanger to landela marambo ndingo mélanger mais et comment on appelle chante pour mon kilendima pena bandima yo pena Fabrice Discoire dandima Destino vavi icône les scorpions andi mama solo et puis Saint Petit Kalouji pour andi mama solo yo il fallait que partir mbengani chant mais ce que monte que partir mbengani un mot net les recruteurs a homme la paiement na Paris que tu donnes chant exaté oui non on recruter ba ta Paris puis le bibi toto ce que bon bana ba chant ba ta ba forme moro na bana ba chant partir mbengani pe to re pe libanga na kati. Pas paroles, na moni Ranger Smith, donc veut dire muta film à Bakanza. Tija micro. Donc na ibsaï bango, ndé bazawana veut dire pas paroles, na pour répondre à la question na yo. Merci beaucoup pour question, veut dire ba tunenga yango et pas ya Edo Vemba on a Paris, na Douba Zebi l'explorateur de la SAP, na bo sanité Robi Jean-Franco, veut nga modogo Jean-Franco Ferré. Mais veut dire ba banzembo wana nga mode na artiste na koma banzembo. Donc veut dire so na sa nzembo na koma nzembo na nga mo bayemba on ndenga na bayemba yango. Merci beaucoup. Obi oya scoop hein. Toga obe exclusivité. Pati mbenga na bige ya komara ba champ pati beta mo loko mo ponga be na ko boaka mais yo boaka na elo mo ba va comprendre ba futur nyaka baza ko ya eza ba pati mbengani ba futur modogo ya ba pati mbengani donc elamba na champ. Ba yo katelo tu mo surprise bo pati mbengani zoka kunge vanda to tester na nalobai pas parole ngana naza chanteur te veut dire naza parolier donc bientôt na ça disque na ngai titre album mwana ezali la SAP n'est pas la délinquance parce que tout le monde dit ba délinquance ma forme comme ya trop ba mo bunda na ba fête soit disant ba tabilamba ya on na ebisa bango beto yungula baou samu baou ke bana fioti ya on a comme banzembo na ça disque pas parole so ebité disque za wish ya na 8 titres na kominze mo bo songo tobo. Je dis titre na songo tobo na komeli yango fimo na Lyon filo bola kisa na mobali na ye veut dire bango basomba ba voiture a sika donc na koma disque de songa ba yembela nzembo ngamo na koma yango ndenga na olinga donc veut dire egoya parce que ngana mtabilamba po bilamba oli na somba so ibanzembo na koza na banzembo ebele. Merci beaucoup.
Pati Mbengani bo sentir pena donc na pesika mbote na staff na biso tout ya États-Unis ba Gary Wele na santaki pena na ba tapis rouge ya mboka ozalaki en tout cas courage et puis restaurant Yolo Ezo na kati ya Dallas et pas ya Yemoro donc Souvé na Dallas babi restaurant Yolo Ezo to bo sanité Pati Mbengani moni bato ba otala biso de partout ba rochele boya ba rotala bato balinga mambo biloko ba sekul de Panama ba Laura Chunza ba Laura Chunza baninga ba e ba mo siko ba mona ba carré oko expliquer bato te ke ba carré o na ba mwindo yo elingi koloba nini et puis eza ba biloko nini pour bazo ka forme expliquer nanu pour micro ya yo. Merci beaucoup, Papa Rolls. Police de la presse. Je dis, yo, venant qui bat banga, quoi, y a une mission là, yo, hein. Pour bagarre la bilamba, on va 2 euros, 3 euros. Donc, je dis, oh, non, ne faites pas ça chez vous. Interdit au moins de 16 ans. Je dis, oh, on a eu un aspect de 16 ans, beaucoup de classe. Pardon, ma ambo, ya ma binoté. Ma ambo, ya ma binoté, beaucoup de chic. Oh, je dis, comme des garçons. Je dis, non, ben, un double brassard. Double brassard, veut dire, naïb saibino, ba petit, veut dire bolukaki, mona parce que Pati Mbengani banki ya bilamba ici c'est Lyon, on a bien un ndunguzi tende, veut dire bilamba ndunguzi tende, ne faites pas ça chez vous, interdit au moins de 16 ans, au double brassard, bah, comme des garçons. Mon koto, il y a Nel Barrett, Ranger Smith, Zoyango, il y a Nel Barrett, mon koto, Nel Barrett, so baba Valère Nango, veut dire so kenava inkisi, veut dire vous avez tara ma bela bilanga. Donc veut dire mama bilama na epsa bino, boko tango na vitesse pour betu yungu la baou, samuba o kebana fioti. Bana fioti babi kwanga fioti matiti zoba Pati Mbengani yeyo, tout ça bina na poto, tout ça na Paris, bana kin, na pesi bino mbote. Bana lemba Tour Eiffel na bino na pesi bino pembote bana bandal ici c'est Paris na pesi bino pembote mais Pati Mbengani ici c'est Lyon na Paris donc ici c'est Lyon na Paris tozo beta pena kumeda de l'arta ningi zala kaka de lari na bia Pati Mbengani obita na otala babo ningo lobi wana mais babo ngana mona yango sona koloba batemwe bazali. Grand prêtre ya comme des garçons autos à la randonnée à Paris awa archevêque Mbala balobi Fataki Mbala archevêque abeta ba plomb ce que yo ngo beteli ngo boy pour expliquer batu ke opilé pour vie beaucoup l'auto misa ilo moko poule de la mort et ça faut muta kufa bo yusko ko lobako bomi ya na biso mona Paris na ndenga ici c'est Lyon obomi na nini. Papa Rolls, Ranger Smith, je dis moto film à Bakanza. Icône Destino, les scorpions, c'est un petit Kaluji. Voilà, au monde des Papa Rolls, on a ya pour ça bambré, maté ba désordre na batu, na ba no soit disant nani, on a Pati Mbengani banque ya bilamba, je dis bilamba oyo, nde tolobara faute ya commerçant. Donc tu vas y mettre là-bas, c'est facile, au côté de un magasin moko, au Kusombara, au Talara catalogue moko. Mais on a Pati Mbengani banque ya bilamba, na beta bilamba tout, na fanatique à couturier, on est comme mabé, comme il défaut. Dans l'epsé bino betu yungu là-bas, ça moba au keba na fioti. 6-1, papa na on a 6 na Lyon. Ah, Alpha Moukou, le président, Nakata Lyon, Venangaï, Kani Mouyamba, les barons, aïe, Naleli. Merci beaucoup, merci beaucoup, Nayo, Pabus Disquared, dans des aboués, une pas parole, c'est un Sayo, Nazana Bana ici, c'est Lyon, ah, représentant quoi ici, c'est Lyon, comme on a Fabus Disquared, pour Arne Sala, Poto na Poto, Antonio Bandera, Tikalaki, Mokonzaba Zombo, 6-1, Batikalikuna, Naobenga, Fabus Dindanda Disquared, Aya Kotoyo, Asso, APC, la table moté, Naoyae, Sogo permettre, pas paroles, pour yo fou la rabatou, petit nayo, Fabus Disquared, je dis yo. Oui, on a senti mon peuple ma bébima, Fabrice Disquared nango. Na lobate, bo senti ndenge mission comme mais mingi nebite na tuna kionde o gagner mona mai na biso na nini fataki mbala. Na pesi moté, papa na comme des garçons, yenda la baki biloko ye mtali ye bana bazairwa te, na moni Pati Mbengani nango, nangana eba o gagner ndenge nini
au sengi mamoko renfort il y a Fabrice Discored na sentir que Fabrice Discored pas yé donc na profiter pour micro ya binote bo expliquer ba tout ba Rolanda biso hein ba e banano bo beti nini bo gagner ndenge nini poule de la mort mutu fa kufati Papa Rolls, Ranger Smith, Babi Yonde, au film Bakanza, Neza Boilelo match za bien, Vedi Tobagi, Tobai, na Tose Bino, Mamba Bilamba, Bozo Kota, on a ba vitesse, pour Borozabi Gogo, Bomo Kwanda Samakolo, na otiki la Fabrice Discored, après cela, après Samo Bambote, après Bilamba Nae, pour Namonia Betty Bagaliano, pour Robo Zadega. Fabrice Discored, Banakin, Bana partout, Bana dans le monde, Nenga et Zalara, votre émission, Balobi. Oeza favelas ya muchachalados sourianta de caliente kumeda de l'arta balobi chaud dedans chaud dehors chaud partout Fabrice Discored yeyo non c'est pas la peine d'expliquer et ça n'expliquer non marambo mélange ya liboso bonjour Papa Rolls ngai na lobaka vraiment mingi te ngai na beta rende forme donc homme ta lobela bino na moment oeza Fabrice Discored mo konza ba Discored na Lyon. Donc pour Robanda, ndeka Patimbenga na lobaki, ndeka 6-1 molekinzela lobaki, ndeka capitaine Mboka Arne Sala poto na poto lobaki, betu yungula baou, samoba ou keba na fiot, ici c'est Lyon 100% mode, na pesiba na tout ici c'est Lyon bote, Arne Sala, Patimbenga ni 6-1, Freddy Bayoka, Salamanda les Bogards, na le Liban na ici c'est Lyon, dans na loba mingite, binomo bozomona na otang sabino pété ba komiango déjà donc Westonio na beti oyo oba viveni Westwood donc ndeka na Château Rouge banda ko ezala moins cher donc mokoto yo et au payer banda na Château Rouge donc minga olobezate ndeka bino bomoni donc bana ici c'est Lyon nazalia na ici c'est Paris. Donc tu es au Yungu là-bas à Paris, tu faire comprendre que Bilamba et Beta Maboye. Donc na pesi bana Ligue des Champions bote Gizilène Senga, Arlène Masala, Nela Bafwenge, bana Ligue des Champions bino bo forcé na leli. Nga kanseki Rwandais, to mona ki kinzoto ki manike nga be otuti oyo ni lotiko oyo. Na ko bondolo balingala na ko no mwana poto. Mais au côté de forme, au bangate, au niveau comme on sort à venir en Patimbenga. Alors bagi, ils a pas cité, ils a qu'on a marre à bouter, yosko lobini. Ngai mama bilamba na bandion na ajote na bandion mwana mukie. Sauf que na bandion beta style musus na zalaye nango. Mais yangwana na 6 Lyon ba benganga les transferts les plus chers pour nga ba transférer ngai. Yangwana ba benganga les transferts les plus chers. Ya ici c'est Lyon. Pour Mama Bilamba na bandiango déjà na mode ya tant ka ba 100% mode na mode déjà na zalaka na banda ko zala na zalaka ti lelo yango no moni ke forme mo beta maboye na leli école destino les scorpions race noire porte-monnaie magique na bosanité Miss Dindanda Nancy la diamant Dindanda Miss Dindanda Masola Gadi, Ranger Smith, Hell Mundo, Balobi, Fabrice Discored, Yeyo, les transferts les plus chers, il y a ici c'est Lyon, nous sommes à Nias, et ça coûte à trafiquer, en tout cas, tu sais pas, Patim Bengani, n'a senti que non, bah transfert comme Salama, mais ce que yo mon comme tout ça va transfert. Représenter Biloko yo, mukile mona pour pas comprendre, Patim Bengani a gagné na nini. Question au Rayangwa. Papa Rolls, merci beaucoup. Ranger Smith, donc pas parole sur l'obis Fabrice Ndanda moi trop ya lo barane mingita betane ba pièce pour la moni uta kamu ya nana koya pour mo kotona yeso masobo mapango wapi na leli mendeza boye Patimbenga ni banki ya Bilamba bomoni ote saya o na ba ngo saya bato ba lo barama portugais ba yebi veut dire jipa ba mama wana et puis saya donc saya veut dire kaboli bitumba yo saya veut dire kaboli bitumba ya comme des garçons yango za yoji ya mamoto
Donc il est kaboli bitumba pour ça ya o ba pringa lo ba te ba bilona bilamba la to ba tala mabele na ba inkisi donc mamba bilamba lo ba so ba prité na fso pas parole c'est na équipe na Paris na yo ça recrutement donc veut dire o a monique pour ça à rejoindre Pati Mbengani na mamba bilamba ndeka to ça qui idéologie na ici il na Lyon ma sola forme ici c'est le monde ça ba dégâts ya on ce qu'on a na Paris on a recruté parce que na ça perd tu à Paris ba la ta bien té na recruté son longa parole pardon quand tu s'il te plaît son alongwa na ok sous Bruxelles pour na Bruxelles sous ba ta mabe na recrutement ça sous recrutement ya ba saper kuna na longo kuna na kesu na Bundes mboka champion bateke na sali sous mboka champion Salmo bateke na sali sous kuna mouvement bata forme na kesu na London mboka Seruti Ndundu a brother Mavinga na osala sous doja bata forme kuna pondeza boy na poto vedi Pati Mbengani na l'équipe batu tout o ba lo ba masola forme na l'équipe bango. Nabia, na senti pression, na senti que aux autres recrutés, na senti ba Fabrice Discouré du Baye, na senti que ba icône Destino, ba Bill Scorpion Azali, na senti Saint Petit Kalouji Azali, et puis Brother Mavinga les géants catalogue, azo soutenir ma solo, mais n'a encore proposé quelques Playboy à Paris, au peu bêta en net forme. Pour yo n'engo solo bila ici, celui on dirait aux autres faciliter, y a ça ba transfert. Et nangana loba bon son a proposé joueur le rôle à Didier Nzongo Dogaba Dokisayo pour y aller au Dokisa est-ce que yo recruté pour vous avez vrai transfert au lobby Samabe yo recruté joueur en Ndengwana il y a loba déjà azam tabilamba te ngana benga gae veut dire mbonga bi bende makele belé Valère Moukié donc y kolongole dans la liste on a pas tabilamba te pour na mona na pièce te. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, ok. Idemba moi que ina boulé Nzamba Poto, ni Bayaka Al-Qaïda. Na niveau ya fond au besoin on a ici c'est Paris. On recruter joueur le roi ni Bayaka. Na attaque, o chaye wapi na poste une équipe wana. Ah, pas paroles. Na ça déjà mouvement la bango balaki na Paris o bango tout banek ola talwa ba jouer Anglebert. Bebe équipe mo na Lubumbashi comme na Anglebert. Bango tout ba ta blamba ndenge moko. Bedi na sina panza bango déjà, na sina panza bango déjà yango moni mo na mai ake ko za bilanga bankaya bunangola. Doye moyena zoya te parce que y a l'équipe de 30 ans. Et pas muta bilamba te. Ala ta mabe. Il y a l'équipe 30 ans, yo migolo lobaki moins de 30 ans. Bon na proposé sous joueur moko pe yépe moi na Lyon. Trésor Ngando. Na okipe libanga na disque na ye. Yo skolobini oko recruter pour y passer Al-Qaïda mais un moment solitaire. Oko recruter azongela bino na Lyon. Bo sala ce équipe mo ya fort bo taquer sous. Est-ce que ko salam? Yé le roi zaki moi na Lyon, il faut retirer CV na ye. Na lettre de motivation et pas ya arne sala poto na poto aye otika lettre de motivation nani ni nae total ba critère c'est bon to zoyer mais ndeza boye ici c'est Lyon ya on de diriger ma sola forme ya on ngana yaki na Paris na mitona na Paris na siège awa na recruter ba saper na awa na Paris donc na recruter ba saper o ya Monique pour ça rejoindre Pati Mbengani banque ya Bilamba atoyebi no ma Bilamba te yaka to coacher pour ma Bilamba ça s'apprend et ça s'apprend ma Bilamba. Namoni Pati Mbengani ba joueur au tout basiba ba confirmant yo zoko ko so bangote pour son bakisi fils Edungu au recruter na ici c'est Paris na ebito ko lobaso nini ye député forme les stylistes yo ko zo pas paroles ah pas paroles autant là ba kombo mo batabilamba te donc autant là ba kombo batabilamba te donc na Bruxelles kuno ko zo nani o ko zo nani na Bruxelles nde Boken Mailor, Fanchou Idolo, nde Tigana Zureta, na Bruxelles kuna okende kozwa nani. Ah, j'ai cité l'anti-gigolo, na staff ba play, na PC bambote, mais na Bruxelles la moni baza rolala, pour na mo mutaola ta so bien kuna zata, donc on a bi bango tout so ba motivé. Na kati so na longue na Paris na sisi recrutement na Bruxelles ba na lettre de motivation on a ba CV na bango et pas j'en cité là ba tikango wana to ko examiner yango après c'est bon to zoyer au peut de moi to zoiter zaka problème té en direct de Bruxelles na pesi mbote na Rochelle boya les banquets du roi na bo sanité Mitterrand champagne balobi motema humanitaire et puis Patou Simba hein Pati Mbengani bi faut recruter na Bruxelles wana Patou Simba hein Yosko repérer déjà. repérer déjà.
comme ça tant que Patou Mbengani roya Pati Mbengani aya ko récupérer ba joueur wana ba rejoindre ici c'est Lyon pour awa balobi forme na forme elamba na elamba masolo ezande ndengwana mais Pati Mbengani na comprendre te yo olongwana ko Paris oye na Olexa Baler na Paris awa o chemulunga po zongi na weekend on a sous-soyé. Et mon Lyon, pourquoi il y a un Paris? Paroles, merci. Nous sommes à Lyon, à Grand Monde. Mboka Papinzi, Mboka DJ Mas, président Alpha Moukoua. Na Pesimboda, Blaise Bitekwe, le Bogo, les Sarabaka, Tarangote. Maintenant, nous sommes à Paris parce que nous avons un décor à Paris. Et puis Paris, il y a Grand Monde. Nous avons à Paris, il y a Grand Monde. Nous avons à parité. Nous avons à bateau, nous avons à Paris n'a pas yangote mais na yara à Paris parce que son aïe na se divertir na na Paris après na zone dans Lyon et puis Lyon pèse à Grand Monde donc Lyon à Grand Monde na yara à Paris pour na se divertir bien na na ta ba mista na ta la ba famille na ba saint petit kaluji famille na ngai na zana ba tebele ba mas tebele ba aller avec na modogo ja francophone na PC ba mbote ba tebele ba aller à Paris dou bazebi l'explorateur de la SAP ba tout basé belé na Paris merci beaucoup Papa Rolls. Pati Mbengani babi masolo kati votre émission car ndenge zalara to yambaki Pati Mbengani mingi ya olobeate bino mo bolandi mais ngana sentir que ti atangi on dirait na mouvement ya ici c'est Paris ba momi ba beta forme ba kutiti on dirait netika na film ba côté wana ba mo donc staff na bino ba momi ba ta ba beta forme yo na pena ba Europa on dit ma ba momi ni pena na mamba bilamba ba femme ba beta. On y m'a Papa Rolls, on a beaucoup de respect là Bassi parce que on a beau tarabiso, on a pesimbo na serre, on a Loris la congolaise, Château Rouge Koyate, BBC Kia Sisuka na mwana, na Lyon, Élysée Chobo, El Chobo. Vraiment on a respect na Bassi, on a beau tarabiso, na bien bala tarabien, moi sous des aratés là tara danser. Moi c'est Azara Kitoko, tsunga bien, c'est bon et si lié. Pati Mbengani a solo lié votre émission Masolo Kati Zwanga bien Kumeda de l'Arta Sosa la Pulanganda balobi ici eza poto souriante de caliente fou zalara et puis ndete lobaki chaud dedans chaud dehors chaud partout Ranger Smith El Mundo balobi le monde est à toi na bosanité Fabrice Disquaret azalaki na biso et puis Icon Stino les Scorpions azalaki na biso Laura Chunza na pesio mbote na musika et puis na bosanité mondelendele la negrita na assistance toujours ndenge zalara masolo kati votre émission zwanga bien mais Pati na sitoko kabwana mais micro o yaki pona yo ngana otiki longo donc yo o PC là les musu on a tout nyoté to mon petit virgule pour masolo to kabwana check. Merci beaucoup Papa Rolls. Bana ici c'est Lyon, on a pesi mino bambote. Petit nangai Miguel, maître Miguel, beta na ndenge ya Niama. Petit nanga Freddy Mayoka, veut match ça bien, ndenge zawana 6-1. Papa on a 6. Donc match ça bien. Papa Rolls na yaki on a Paris pour na sala recrutement ba saper. Pour na moi qui bitoto comme moi trop pongul pa mo zaki ba la tabilamba la ta loka ba jouer Anglebert. Équipe mo Anglebert. Et yaki na Lubumbashi on comment le lo ya ngai Moïse Katumbi Chapwe veut tout puissant mazembe na PC bambote na PC mbote na bana Angola yakimi malukisa avait dans un texte temo veut dire idéologie à Tchachonga na bosanité les boss des boss Alpha Mbengani dans des aboyena qui na paria pour na sala idéologie nazo recruter ba sa père veut dire au monique oza na poste région de Pati Mbengani na bana ici c'est Lyon OK quand la boîte mail na biso patimoto@yahoo.fr donc au kutani na Jafar Nzengo na Bruce na yalola Jafar Nzengo na yalola na bosanité bana States na pesino bambote na zwaki ba suggestion na bino na bambote na bino merci beaucoup na ya Eddie Mambu na States merci beaucoup Papa Rolls donc il veut dire match ça bien des abo Ranger Smith à wana masolo za carré Pati Mbengani banki ya bilamba ici c'est Lyon beneto baki betu yungula baou samu baou ke bana fioti mais des abo etoro yungula bino
parce que yo déjà nangola kuna osa déjà bilanga makayabu toki déjà son veut tikala kuna po awa déjà mazole changer pour betu po za sabola mokoto ya pati mengani oyo kosoma banda kuna inkisi. Merci beaucoup Papa Rolls na vena honorer ya kolega na tige ya micro na yo po basapere bele babanga micro na yo babanga micro na po biso ela bilamba ya lukuta Papa Rolls a revese po ya tala ba catalogue donc iso ela ba vitesse na yo awa e ba pati mengani na kobanga bino te na kobanga nzambe na ngai po bino opesa pe mate na epsa bino betu yungula bawu tozo yungula toujours po bilamba bozo mona oh za na fungula nanu apo za na fungula wa yo fungola comme ça ngana silisaka déjà d'abord moi 2-3 mabanga po na boulepe bana Madrid to uta ko salawana Chacho Pipo de Madrid babi Tinto de Ferrano Adios Bula balobi Lebo donc yepe na Madrid wana Chico de Holo na Madrid et puis na London Vigouret de Campo Marcelin Kilwa bango nyonso na kati ya London ba Janika Luji batutu wana en attendant pati menga na za kofungola toujours bilele na ye Ranger Smith paza kozwa donc masola kati nde na lobaki na pesika bambote partout dans le monde sans oublier Kabibi dédié ye na London babi masola ba brésilienne. Donc nde na ndalo bagara ba Laura Chunza na Kuzu na Pembote et puis Vanessa Taille S na Bosanité Mondelendele la Negrita donc yazaki na biso et puis zonga bien Gauthier zonga bien masola kati Fabrice a na dernier mot na Monica Bamba liste Fabrice azanango ya koti makambo na mabanga mbala moko bon micro yeyo donc mamba bilamba na ese bino toko yungula bino betu yungula bau samu bau kebana ya fioti na pesi mbote a prêtre na lio azamoko 61 papa na ona 6 Gizilène Senga na kati ya mboko ya nini Gizilène Senga na pesi sumbote na ba petit tout ba soutenir bana ici c'est Lyon na kati ya Lyon BBC Kiasi suka na mwana Sandra Bembela maman na Farel kitoko trop petit nanga filozolo match za bien na pesi bana tu ici c'est Lyon mbote Arne Sala poto na poto Miguel Graffiti yo yungula kaka kuna ndezo yungula ba kukule Freddy Bayoka, Salamanda les Bogards, Trésor Camps, na Leli, na bano ba soutenir ici c'est Lyon, cousine Angamo Flavienne, Taylor. Zonga bien votre émission de Nev Sarabino Favela sa muchachalados souriante de caliente Kumeda de l'arta sauce à la poulanganda chaud dedans chaud dehors chaud partout Times Square.